Ça peut pas arriver jusqu'à ce point. Ndakute na ola libanda bazela kata kufa lokola Jani nakoma lokola Jani Fai nakomi lokola mboa nakomi lokola makaku busunganga na place ovanda te oluka ndeko bozela te akufa bo ya ko se manifester omoni bandeko na biso mingi ya basi tant pe bayaka poto so babali ba pochaka biso veme so mingi te po mona mibali yebika ka mwazuwa nanga mukanda mais na on souffrir. Tant que monaka yaka na beau-frère na biso, beau-frère mon pas ané gentil, na monaki to pesa na ipembote. Et ça m'a étonné que na yoka que petite sœur azo senga boye na onyo kwa mayaya. Mama Denise Nyakero. Parce que le lot réputation ne beba bactère ba dinga na basi apoto bo na non. So a commis na poto kuna Vincent tout la muisi. Ngana tika ki Kinshasa na kenda kezaki circonstance libala. Nakendaki pona libala malgré simba ipezate toyoka bachaka o libanda ya palais mère abengala yo aboka biloko no libanda ma Josko ngambe ya boina telemi moi ça va no gangelanga la brina zaki na para faute na ye Jani pas zaki pe na pas faute na ye Jani aza mon pote ah o comprendre mais ezaka kate ye mutaza aka na ba faute papa muko mususu okoyamba la brine na plateau yo otuna ye parce que makambo ele kai bena ndaku na ye wana na ebite diable wana kotaki ndenge nini tie kokoma bongo parce que ngana za okende wana la voix du peuple oh c'était bien oh Vincent Chilouizi étoile de la presse la voix du peuple toujours longueur d'avance les informations partout dans le monde la voix du peuple toujours actualité na actualité la voix du peuple maman na ngaye. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Les News des Stars, émission Nabino, Oyoto Yambela Rabino, célébrité Nabino, dans différents domaines. Et pour ce soir, nous sommes tellement heureux à vous Belé pour suivre cette émission où nous recevons l'acteur Josko. L'acteur Josko, Bissonio Sotoyebi, Histoire Naye, on l'a tous connu chez Sans Souci, où il y a Tika Bisso, il y a depuis moi, Mikole Belé. Et présence naïe awa biso stoyebi que tout le monde qui est pendant l'obsèque qui a l'acteur Jani Fai ou autour de biso tout le monde qui n'est bazala qui connaît puis ti awa na Kinshasa pour nous accompagner corps yande gonaye tant de réalités tant de choses qui continuent à se dire tout autour il y a mort il y a ndegona biso Jani Fai c'est pourquoi tout le monde ya mayepe comme bazala na Kinshasa to solo la naye to solo li moi kala c'est-à-dire que la bande ko ba yokaye to préférer le loto yokaye et puis to redécouvrir na ndenge na biso il y a la voix du peuple sans plus tarder to amba inviter na biso amukola lelo l'acteur Josko. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Vincent. Vraiment ravi vraiment lobby tant la zone appelle la zaki na semo parce qu'en fait ngana na numéro na hoté na zawo lo bagam na zo ndenge ni na zo numéro ndenge donc tant la zone appelle qu'il faut rouler en tout cas merci na yo ningo poni au salut choix to yamba on émission na biso vraiment merci na yo pe parce que émission na biso eza émission ezakasu ya yo mongote comme ya biso vraiment alors les émissions qui toko donc so mutuye donc il faut les kawa vraiment voix autorisée oye na Kinshasa mingi ezala boyaka ba vacances kota la famille mais cette fois-ci oye ko accompagner nzoto ya ndeko na yo Jani Fai impressionnant. Bon, en tout cas, ngai na esala inga pasi mingi parce que aza muto to la kanae to kabolane mu kongo na mbetu tant que na ba production la plupart na Bolande tant Jean Moulaye même biso no Hollande to zaki na chambre na ye d'autres solo la mingi vraiment salinga pasi morne ye et suit bactère rebelle et sali biso pasi parce que zaki brisque. Très bien. Les agues brisques, mais on a un moment qui ils ont un bateau européen à Botamine en 2007, 2008, 2009. À Tika Peno, il y a Josko, tout découvrir, tout faire découvrir nos bateaux mouké, Josko à Outawapi. Tout banana on a eu moko. Na Josko
na art na wita d'abord dans les Colombes na banane na théâtre classique et pas maître Mabélé dans les Colombes na longwe na les Colombes na ekota toujours na théâtre classique na union théâtrale africaine o ezaki na salle Mungita tant na longwe wana na pasai moi tant mon qu'on a vu takinga tant na sali bakaneton to le kaki pe wana na l'équipe na zunge na ekota ya chic choc lenge ngana yaki na chic choc lenge malgré batebele ba yeba inga na chic choc lenge te mais nazaki chef au groupe à chic choc lenge chef orchestre directeur de production adjoint chef d'orchestre d'abord yemba mais sana yemba ngam na chef d'orchestre et adjoint na ngezaki tosha fulankani tosha oya bassiste ya bassiste ye azalaki bango baba discuter ya nduli c'était nazalaki ka chef à théâtre et puis directeur adjoint à production après Papi Moussuri ngam na simba e bureau oya chic choc lenge. OK. Après c'est là quand on a année nini okotangi de quelle année ti bon na yebi su bané belete banona quelque temps tant quand ngadia dauto kabwana mangu basali pièce au Sarajevo parce que tant ba tourner Sarajevo ngadia na zalagi wana maintenant na banditi. OK. Na yeko kota na pièce ya Sima bateki mamale ngam na komaki am Mamale alekaki azalaki ngadia da sa publicité mais chef yo comment yo chef na biso besiko bat ba osenga pièce wana na tie ba idée nanga esimbi pe bien a féliciter nga et après temps bon ba ke Suède ko zonga na bango nga na yo côté pas sans souci. OK. Et c'est là où en tout cas biso tutoye ba yo hein? Oui parce que vieux sans souci ouais bien ça vient dans quartier. Mais tant qu'on annonce ça, théâtre classique. Voilà, donc vous avez un ngaba. Ngaza Mumbele. Mumbele, OK. Ouais, comme ngaba, Mumbele, Makala, c'est-à-dire. Oui, tout ça, donc, il y a une intersection, Zali, et si comme on bien, il y a très bien, Nazaroye et Panaye. Mais tant qu'on a vu que Nazar acteur, moi, il y a un acteur classique, des Zalaki, tous les caca dans la salle Mungita, boké dans la salle moto la mota, bongisa, bozo les camébolika na TVT. Via zomonate mais tant que mona ngame pa ngaje dabi oh mais petit ozoye pa nganga on négligé a comme si ko benga nga petit foya o petit nanga mo ya parler donc fozo très bien voilà de yo kota mais pas sans souci ko yeba suswane ko taka bon bani ngo vraiment comme moi mubulu ya koyeba ngo parce que nazaka nango donc pas sans souci sur le total, on dirait 97 comme ça. 97, si ok, ne pote ozaki toujours na groupe sans souci. Non, na comme na groupe sans souci souté. Tant avant na ke pote na na Kilimanjaro, na leka ina satire pas problème kendi et puis na ça groupe na Josco 4x4. Au loin pour ani pas sans souci. Et pas sans souci bon, na kola ki donc on est au babenga ka cuisine interne. Na oloba on a TVT vraiment dans atikala ki ka vie na malgré le atikala ki vie na ngato wa ozalaka na ye toujours tambo ka bisode tam via zo sanga petit liga munini yango bali mbisa tenga bivie to sa maka mususu wana na uzonge sulte ngapo souvent na zanga lika muso na ke na zaka attaquer ngazonga simate. OK. Et na circonstance ni salagi que au tika Kinshasa au Kende poto bon ngana tika Kinshasa na kenda kezaki circonstance alibala nakendaki mpona libala malgré simba yi penza te tokoya na biso na dossier yango tokaki toyebaka circonstance bala mais par rapport sikoyo ya Gianni Faye obeti lisolo lobi ozalaki déjà na groupe Chic Choc ya ngadia de ngadios mbala lino ya liboso Gianni akuta yo na epai ya ngadia de to yo okutaka déjà Gianni nga nakutaka Gianni nakenda okuta bango nyonso bevala ba shogun banzeta muselu apo Firenze non apo Firenze ayako kutanga parce que ngam na recruteur qui ah bon oui apo azaki pire pote nanga tango on bazara no photographe na bino groupe après non bazaro kanga ba photo après comme acteur c'est autre yo kaka bango ba yo kaka bongo mais apo azaki ko kanga photo en tant que mouchetou na Ista ngapi na osa photo en tant que étudiant na IEC au moins attends moi l'époque ce que au moni que ba parents ne suba ko kate fo luka moi boulot o ezo pesa donc boye esungaka na zaki na poto okuta na Nathalie tant nga nazo kende na nina poto groupe sans souci na moni nga bifuna zo mutu moko boye azalo kolanga asala musala pona tika groupe on ko yate parce que j'aimais vraiment les groupes Chic Choc na rolinga on pesa
et naïpsi po aya ko sala po azoboya parce que et papa po jamais akokai kondima ke moi na sa théâtre pera po donc vous avez déjà to yeba na déjà po père na bango azaki bo po sa théâtre na obata ti e ko simba pe donc bon après ça la théâtre lelo en tout cas yom to motiver yom to mema na oui ngam na motiver azaki na ye camarade ya balé qui a ngade da mazabo salati OK et sikoyo koyeba Jani obi oyebi tango ye groupe ya Chic Choc Loyenge mais ko bana ko solo la na ye parce que bobo za na groupe bonjour mais rapprochement na yo na ye salama na circonstance bon ngana kangama na Jani parce que omoni na cette époque là pourquoi ta Chic Choc Loyenge zaki l'eau à boire et zaki vraiment au monde ba sélection naturelle donc pourquoi ta Chic Choc Loyenge ngana bandai ko yawana na sali test nanga ba moni test nanga po oyebi quelqu'un de classique so sali test na to na rôle patron po bo douter ça grave théâtre pesé ça théâtre classique au mona wana alors tant on sali test nanga simbi mais ngade dazo salanga moi boy donc on dit kazo mona auto boy ya li ba do c'est ça donc azo salanga ka ba test nga monyo no na benda nanga na benda nanga aussi longtemps zaki pe na besoin nanga na moni Jani aye na parler oh non il faut zonga kabi na zonga ndeni no lukayo ayo lukanga na parler oh non il faut zonga kabi mende gini ngana na kokarabilo kwa ndengo na to moni nga je suis quelqu'un de sérieux na linga makama baloba te oh non ezala ka ndengo yo so yena Chic Choc Loyenge eza place Loyenge pe foko maloyenge so yo yenga ko basango esimba te Jani a foksa inga nevala ti omonande na vandaki na Chic Choc Loyenge. Il était comment avant c'est-à-dire si tu pouvais nous parler de ces Jani là Azara ni Jani à cette époque là il était le chef de discipline à Chic Choc Loyenge tant on a côté Chic Choc Loyenge chef de discipline azo sa ba rôle nanu ya bana oyebi na bazagi ba na Nicole Kitoko na ba Ebunzalo Kenge tout ça ngata na côté umela ipete directement chef de groupe na bana na théâtre na comme chef ya groupe à théâtre chef orchestre chef makambo ya volet directeur de production makambo changer ngape na komi kunzi vous comprenez très bien et là maintenant 2006 Eurokende poto oui Jani a en 2000 combien en 2009 Jani a 3 ans après 3 ans après tant akomaka beaucoup tala na mboka nini beaucoup tala na wapi c'était comment tant ya puis ici yo kendara na contact ezalaka kaka ngai contact ezalaki me ya mingi penza te po omoni soko ke mikili na moi stress trop vraiment omona caillou théâtre pour que souffre makara na moi bataille ba week-end au moins même ça après 6 mois après 8 mois donc talaka na mboka na Luxembourg naza acteur kakanga soko na lina sala funa bima na ya Belgique ou na ya France. Mais Jani tanga yaki aye vraiment ekukwea na Luxembourg. Ayaki mati Luxembourg yeta ngayenga na moni be na Luxembourg na ke kayu ba yebsinga mutuna zao. Donc nga bi bon nga ke kayu so na kayu. Lokwa ba yambaki na moi ba fan ba tano uti kayu nga pe na yetu kutani yo komia we na mystique furumi no ka ndeko yaginde nga pe na ye. Alors to vandi après ay kozonga France azongi France donc itu komi ko sala pe ba pièce na ko tourner pièce nanga moko guerre froide to tourner na bango Jani apo Alisala Jean Moulaye et voilà witi Londraye donc to komo kutana donc famille penze kangamaki ndere to zana mikili ndengo moni ndere to yaki na mikili me koma famille ba biloko pa ba bouffonnerie to linga ngote to linga vraiment to koma ba responsable au moni 2 minutes tu es responsable président Mimi alors to moni déjà 2 minutes responsable si responsable donc biso tout ba kulutu na ngoto vanda kapena ba leki wana lisanga Jani na France yo na Luxembourg question na ngana tu na liboso avant to yati na kozanga ye. Nous avons fait un constat. L'acteur n'a biso nyonso bakenda poto. En tout cas, le bac nako tangaka moi mi balé to moko et puis oazo na mutu mingi ya mwana mbali zaka fioti.
Fioti dès na mona réalité le lona madame naye bazalaka bien mais bactère na biso nyonso bokenda rapoto ezalaka bo bakenda mingi na région ya principale kaki ovanda na molonga nia mwasi na poto mama bala ngo ekufaka kaka et selon information toujours yop okutalaka la même likambo kokei poto Vincent bala ngo ekufi nango qu'est-ce qui se passe réellement ezani bozwaka terre omesana te yango ezosala kele bozokutana ndako moko boye koyeba na siko bizaleli nde bamabala yango ezopanzana to change de différence ya baculture nde ezocréer yango to eza pena nini toke par exemple na cas na yo personnellement ke olongwe Kinshasa oke pour une raison keke mpona kofonder foyer na yo mais après epanzani nango. Et nous nous sommes là, nous nous sommes la même likambo. On a vraiment une bonne question. Bon, en fait, c'est un simple. C'est réellement d'après ngai. Na lobby point baninga nyon sotuté. Nazo ba d'abord d'après ngai. Nakana yo. Problème on eza likambo ya komesana. Comprendre. Au moins biso toza baptiste. Mais à la maison, je suis pas artiste, je suis un bon père de famille. Ce qu'il aime sous au moni basi tangu ba sepela na bactère ebele tangu azo mono lokola Josco azo jouer rôle na sans souci mais non je suis pas comme ça je suis pas pareil tangu na zawana nazo jouer rôle à un bon père de famille et puis ba réalité mususu et ya ba réalité ka ya poto eza lokola au moni mutoyo ndenge to lobaka so tota mutaka ni mboka côté ya Bakongo wana côté ya soki zambwe to mona bangando ba ebele batu pe bakufa mingi na mai na poto eza ba makambu moko ba réalité eza na poto donc teme ba la biso ba c'est vrai que YouTube est comme tala ma mingi na Kinshasa mais en tout cas consommation à YouTube eza mingi na baza na poto ça dit tant ba réalité poto ba ndeko pe ba ota ba oyeba net par exemple YouTube pas na yo réalité eza la nini ah oh c'est aux obétés la ngabwe parce que otoyoka ba tchaka o libanda ya palais mère abengana yo aboka biloko no libanda alors que yo lobi ko kendaka pour la libala okendaka o bon et ça la magi nango nandimi yango vraiment ya solo et ça la magi bongo ndenge yo lobi abengana yo pena baboki biloko libanda mais et ça la magi mais tant que ça la magi par après il faut comprendre que c'était le public au moins sozo vanana artiste koyoka kayoka kati soko zo yoka oya ko kokoma contre les murs tanga yoka kitanga tsheli libanda yemo comment ya ozonga komi ko ya kobondela ke non na yeba kité na sala ki boyete donc c'était déjà tard au moins si la faute est déjà consommée et ça a capacité pour répéter la même chose pour comprendre moi réellement na lingi moi si na vivre na ndenge très bien maintenant je suis marié au monibag je suis marié. Alors, moi, je suis à l'aise. Je suis à l'aise, donc, à Yebinga, pour au moins, si on a lobby, la réalité, la réalité, parce que moi, je suis à Bali, moi, je suis à Kaladi, il y a déjà 22 ans. Oui, oui, Nakin. Tu es bananiné Nakin. Le quoi, moi, ça non. Mais d'abord, à Bluro, non. Naeba écoute tout que tu écoutes à Anaï. Naeba écoute tout écoute à Anaï, à Kenagine Bangola. Tianga yeko ya nzoka banayi ko ya nepe mikili mukolo kaka na yako yoka ka yemikili na luki parce que na yebisaki mukwa liboso na mona ka na yebisaki ko ngana obala yo o comprendre a mona ka on est moi folie mais ezaki réalité mukonga kutana ki na zué na tchena pale ana pale mère ben basalam mais wana bo ça dit bo banini là basi ba bimisio libanda bote puna oui, ngata aussi na bimi na nga na pomi na place na ngai on ne peut pas épouser deux femmes à la fois. Quand on se sépare de l'autre, on prend Olandara mère ça les bosso d'intérêt à pototé. Non parce que lelo c'est comme ça qu'on dit ba famille nous surtout ba linga susute ne to na poto ba famille su ba koma so kaka o ezate te so ka na poto wa aroki mayo à tout ça zola no pour interro ben ici la poto non mais ça rappelle la réalité on allait ba non et ça réalité on a été azali maman ya bana na respecta kaye trop donc mes enfants on a 4 enfants avec elle donc na respecta kaye faut comprendre
ngata on a yaki bana msupe bazalaki, donc j'ai 4 enfants pour dire Oui, tout. oui. Alors ndenge za on a respecté ka vraiment makasi aza mama bana ba jumelle. Donc tant yaki olingaki epenza. Mais comment? Ezaki te olingaki ndoke poto. Te. Est-ce que nga yeba ke na oké poto na nzela na? Non, na yeba. Mais tant oye otali avantage obi bon na kende ga rapport. Non, Vincent. Yemoko yebi yango que c'est pas comme ça. Ezaki erreur ekotaki na mopanzi na ye. Ayebi pe erreur na yango. Parce que le réputation ne beba bactère badinga na basi apoto pour na non. Sera comme na poto kuna Vincent, tout la ici. Moi je suis l'artère le plus sérieux et le plus correct. Donc ne nazaka na moi sinanga yebi ayebi ke naza correct. Ayebi naza correct. Yanga na loba pe ko meskolingana na bino pe comme les rappels à distance pour attendre yebana parce que moni là OK poto yomoko kutani olingi ozuita obali. Oui, j'ai vu beaucoup de femmes, en Europe. Mais je ne voulais pas m'engager. Pourquoi? Il ne faut pas continuer dans les erreurs. Il faut continuer dans moi, vie, mon goboy. Il faut continuer et bannir erreur comme une grande erreur. Il faut continuer. Je me suis posé. Je suis resté 10 ans. Tout seul. Après séparation, donc vous vous êtes marié après 10 ans. Après 10 ans, j'ai cherché l'Éternel. Nabina Lukanzambe. En passant, na pesi papa Charles Bameko Mbote, na pesi papa Amos David Mbote na Cité des Merveilles, na pesi papa Walesa Mbote, na nazalaki na pesi Tambulu Koki, apôtre incoufamable. Donc na nazala mona ya basali Nzambe. Donc nazala boyi. Nazala boyi na ndima ikutelek mo moins rare wana ko ça mais donc faute salamaika ka mais to corrigeant mona lingi ba faute soute na ni ko tambola na lima. Nazala na vie na communion ya bien nzambe na basi ya poto baza mabe te baza mabe point soko okutani na moko ya mabe to esimbite ou bien mobali ou bien mwasi ezate ke bango baza mabe c'est pas que basi ya poto banyoko la rabino mibali basi ya poto babanga rabino te basi ya poto bagangela rabino basi ya poto balingaka ba diriger bino Vincent mobali lokwa ngavu ma josko ngambe ya boina telemi mwasa bano gangelanga o banane. Avant ya banda nga kutunde nazo pesa ye na ola kisa amour nazo respecter au moins babilo ko mingi zalaka toi-même l'homme aussi il faut commencer à respecter d'abord ta femme si tu la respectes très bien ye père ozong c'est la yo yango au moins ezaka mingi berer au moins o baloba na Bible les femmes soient soumises ba tebele ba comprendre la soumission en até nous avec la femme tous en égalité. En égalité, mais il y a un chef quand même. Ndenge na ndaku nyonso to ezaka na mukonzibe moko. Parce que tu auras les solo moboy que nimbisanga pour nga za journaliste moi songi zara no anet yo ba somanda ko après ba botola au palais tikala te bongo te na somanda kuna nzele te nzela somainda kuna e asomainda kuna na yo kuta esa somanda ba kato zoka ba kamingi comme mona moi stambali ba sangani ba sominda ko. Après moi ça bengani mobali on a tourné une question là bazo nyoko la bino non ba nyoko la bisoté mais bon ba nyoko la basi bazalaka ba pe basi ba nyoko la ba on bazalaka ezaka neti na Kinshasa ti ba bi partout mais na Kinshasa la somi ndango na moi so tchaka libanda et puis à crédit vraiment la réalité ça va différence hein la réalité zali mais en tout cas ce que osana moi si bien et pas osana bien vraiment ce que osana moi si bien et osana bien mais pour tous les mboka oyo mutunyo so moi ça sala ka mobile sala ka au moins ezana moi ba difficulté moi différence na Kinshasa na ba côté wana ozo comprendre moi si na Kinshasa ko sala mais ko le kisate mobile ndaza ka vraiment responsable ba déséquilibre wana tozo yoka trop ba divorce ba relation ba mabala eza toujours ba problème ezara problème mingi mais tout ezara nini sala ba ezo sala bongo mingi parce que remarque basi bazo tomboka trop yo kaka ko moi ça zangi na mobile wapi mobile abima che musuna ndaku ezara mbetu tout ezara nini bon en fait ndaku na ndaku ezaka na nesike ninganaka omoni okova na ndaku no mususu ozomona mbule tangaka côté wana mais mutu mususu ezalaka ya likolo te ebimaka na sa mabele ma ezobima sa mabele donc chacun a son problème très bien donc dans l'intimité ba problème eze belé ozo comprendre mutu na mutu na problème na ye po olobaka ba problème na besika baninga eza mabe makasi o comprendre parce que par rapport à nyonso wana lelo
tomoni bactère nyonso nga na yambi yo lelo na otuno question na lelo pona monde la landi on esika mususu te mais bactère nga na landi nyonso bakize que soki lelo tozangi Gianni Faye eza pona molonga nyo bazangi na ndako ye muta maltraité ye muta memi na ba condition tout pour lelo tozanga ye à tel point même que matanga ya Gianni balingi kutu apusa na télévision sur mona ba image. Mais tout à l'heure, vous avez vu que vous avez mis Gianni, Bukabola même au Congo, tout ça. Est-ce que tu peux ça tort l'union sur na la brune n'engé les autres Gianni Faye? Ça là vraiment sincère la question s'il vous plaît. Oui, je suis. On a bandé comme dans la poste à retourner banda kuna bango ya ba rêve na bango parce que les autres chassent les font moi. Pourquoi pas retourner ndako ya rêve na yo nengo linga lupango mezala? Pourquoi pas au bon mambo na yo na mabele parce que bilobi nini rozalate? Et surtout que les espaces sont déjà développés, bande mingi bazala banda pa basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour ba contact nyonso bureau na biso ezali bon na commune ya Lingwala. Avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hôtel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour repesa bino explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni toteli bino na se. Sincère, la brine azaki na part faute na ye. Gianni pas azaki pe na ba faute na ye. Bazali balati. Ozo comprendre. Gianni aza mon pote awa. O comprendre. Mais ezaka raté ye mutaza aka na ba faute. Papa na kata libala so batu bazo yo kanate. Il faut boyoka oyo. To biso bande konaye to sepelite ndenge kwe wana to sepelite parce que tozangi muto ya biso mais likambo na bango intimité na okota penza te po oyo ole kanda kungaza la kiti bango ba na France ngaza kana Luxembourg Grand Duché de Luxembourg yo nde na komata bando yo ko suba na zangi na programme na ya Luxembourg mais mamna ko sele kanga mena oya kala mi na oya beta tout omoni même ngai na zaki na problème na nga baninga nga ba mona eka ke moi ça zaki mabe mais nga pe peut-être na agi pe na part na nga o na ko lo balem sur na télévision te babi il faut être franc dans l'intimité et akaka da ba part ezalaka so batumi balé ba yo kana te comme Bible bi deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble car ils ne s'attendent pas. Vous comprenez? Voilà. Oyo bango ba yebaki muko mususu okoyamba la brine na plateau yo otuna ye parce que makabo ele kai bena ndaku na ye wana biso mususu to yebi vraiment réalité na monte. Mais est-ce que Gianni pena yo bozo petan au sola o pe tona la brine o pe ba la brine pas total so makampo Gianni azo sala azo se plan monte auto ye mo Gianni azo reconnaître pe que tala pe ko to rapé na tambola yi mabe na ngamba ya la brine po lelo to minisika la brine mutu mabe ye mutu mabe mais quand même vous aurez pété une ou deux fois sur la Gianni concernant. Oui bi ngai tant nazo ke nanda kuna bango nazui vraiment tant wana te ya koyeba berer na bango ba faute nazo ke na ba temps ya bien ngata no ke nanda kuna bango ezaika la prière. Oui bi nga personnellement zo kamusanga Gianni la brine ba osambele ba papa walesa. Non mi balé. Papa oyesa bengaka soko tuni papa parrain bino mtoza Kinshasa otuni papa parrain oyebisa yo ba prière eza okende na ebite diable wana kotaki ndenge nini tie kokoma bongo parce que ngana za okende wana te koma kikaka soko na ye donc Gianni lo benga to sambela na oyebi kina ngona ko avanti parce que depuis na ye baye a osambela te la brine pe ya jo to sambela mais oye komele bango nga personnellement na ye bakiti ndeni koma kiti et comme il y a pas si bon mais yo ye bateni na longo za muta Gianni azana mukanda te Gianni batutu bazolo bakie so razongi na ndako wana bazako mona Gianni akoi 2 ou 3 fois malade ya koti hôpital yo ye bateni alors que ba malade Gianni okota na ba ninga za obimana no ba ninga bazobiba lo ba kozonga te comment yo ye ba ki réalité na alors ils a réalité ba tunyo stoliami na ba émission ba beti masolo. Oui ba beti masolo wana réellement ngala linga tena loba oyo na yebite. Comprendre? Nga dernièrement to witi na Gianni to tourner na miroir. Et puis c'est maman bomengo na salongo. En passant j'ai sali ma mère et c'est Lipati Jean Molaye et tout le monde ba salam yango wana. Vraiment ngai nazali ko koma wana nga to lali na Gianni
abeteli na réalité on a tenga bine mais Jani qu'est-ce qui ne va pas yoza suko libanda qu'est-ce qui ne va pas nga yebsinga ka yajo fini FIN fin nga na yeko kamwa kaka ndenge nini ye azongi lisusu kuna o comprendre Vincent Lobanini na okokate je pèse les mots na komi na okokate na olinga te na loba oyo eza na yebi yango te tangu nde Jani ayeko kufa baninga bayeko loba makambo ebele me ngata nazalaki na ye to sololi ne likambo zo yebisanga kaka ke nazoka pasi na mona bana te bana balali kunanga na lali pa boy nazokoka te ngabi il faut supporter biso surtout supporter yango omoni ezaka on a poto ka wana eza ka moko elaka presque 80% ya mibali na poto kawana. Alors ça aussi on peut constater que ça ne vient que chez moi. Hein? C'est quelque chose ne croyez pas que ça vient toujours chez les autres. Ça peut venir aussi chez toi. Alors il faut y avoir un problème. Voulu ou pas et kokoya, eza quoi maladie ndenge yaka. Olingi amote meye, il faut trouver la solution. La raison pour laquelle je l'avais dit, trouve la solution. Yo lobini no ngai fait na zonge souti. Tango ya zongi téléphone ele ke souti. Parce que benga dia sombela ngama produit mon na Château Rouge. Na ubenga téléphone na luki na tout na baninga msuba bisingo. Mais toi kaka yo mto yebite, ya fait ça zonga ina parle pas même. Parce qu'on doit réclamer bana va zéro manquer. Ah, moi je comprends ça. Nga pesi na beta ba plomb pour na bana. Oye bana so fait so moi biso mtozaka misika. Mais ça tozo mona na te. Na bana ba koma lokwa ba master. Nga yegle mo vélo na bana course. Ko beta ba les gars na bana donc ozo mona eza pasi. Kozanga bana pe mo lali o lamuki lemso moni o leli pa penzo yebi ke bana ba ba ko boto la. Ah to ça. Aujourd'hui sangwaliwa ya Jennifer inini. Ngai na wita e boulot. La commune a parlé, mère à sali table. Il y a un kakaboué. Il a dit, moi, première qui irait dans un petit kakaboué. Téléphone et Léli. Ah, c'est sur téléphone et Léli. Téléphone et Léli. Ngabi, non? Le téléphone est comme mingi. J'en ai un téléphone. Dans mon cas, mère à sololi. Ah! Vous comprenez? Façon à gagner directement ngai na contrôler na parce que na poto batu ba ko ya kaka ndemwana. Ta mera gagner na ipsi mais pourquoi ganga bona pekisa ko ganga boete na ina simbiye. Siko na mona comme forcer ngoli na nga oh na lia na ndeni. Yem sanga problème ni. Elingo comme moi discussion ngabi non ko lia te fo yem sanga problème. Abi o mutu mo abengi ke ya fa ya kufi. Nga personnellement ndi manki amote. Parce que na wuti kozalane et ça là il y a 2 mois. Tout ce qui est en bonne santé. En bonne santé, très joli, teinture, dans la santé donc ngako non c'est nganga la faille. Au chômeur andeni na ngoboye yo ba santé ba jatance ba jolibité boy. Abi na ya jo nzambe kaka ya abi na ka nzambe ka grâce. Abi OK, ça va. Na yeko benga bengi jamolai. La vision de Réni. Na yoki sango binanga sango no yoki est vrai. Et ça lui passe. Wow. Et ça lui passe. Voilà. Et on va s'organiser pour participer dans l'obsèque. Oui. Un jour vous avez boya la brinaz ayana à participer dans l'obsèque wana ozalaka wana. Te nga na zalaka te. Jour wanga mukolonde onga kendaki pona senga vraiment congé. Na musala jour nazwa ki certificat ya décès parce que soto yaki po certificat ya décès tant bimaki to kotina musala ya moi to yaki mais tant au monde qui a réaction personnellement comment tu avais apprécié ça que omoni boya qui a poussé na pemine babiloko musu ezaka donc bazalaki na ba on a raison hein bazalaki na raison ou tozalaki na raison mais le vin est tiré il faut le boire donc comme à un moment on a ata bosali soko ezalaki peut-être ndeko mona azongi moi bien mais azalaki ka na obligation azalaki ka na mobilité ya komona parce que baba ndaki nae omona ata mwasi oyo yo vandaki nekala
tango kufi azoya ou bien ya kufi yozoya donc ça par reconnaissance omoni mais baninga bazaki déjà colère et c'est les cas qui moyen ba céder été vous comprenez parce que dans la réalité nenga yokaki likambo ngo ndenge baninga balobaki babengisaki ye aya kotala corps na tour na ye moko ye ayete ayiko ya na tour wana vous comprenez ba protéger qui que azala Amona quand même mais batu ba étouffé été babengaki ye mais ya quitté ayaki na l'air wana omoni donc place il faut te zongela ki yango wana. Très bien. Mais Lelo, après tous les temps qui montrent tout, c'est vrai, il y a une réalité, il y a vivre dans poto, il y a procédure, il y a une histoire, il y a une sala pour vendre, peut-être deux cas se stabiliser. Mais si on a tout dans Josco, au Koloba que par rapport à Nengo Kenela na Lelo, ce qui va y bandela, on y m'a sur poto. Ngai bon poto ezaka poto poto ezaka poto parce que nga kota na ngunda te nga yebi ngunda te parce que nga zo nkanda nga depuis anaki ambassade na zui tant on a komaka boina bandi pe boulot vous comprenez donc eza ba réalité mususu mutu mutaza na réalité na ye vous comprenez mutu na réalité ne mengai comme tel vraiment poto na ezapé passi ezapé bien mais ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, Zongeli, Maloba, il y a Caleb, tant Albaï, que va tout naïque, ceux qui potent à passer, tout est bien, Albaï, que potent à passer, mais Zigura, mais un peu que, ça y est, moi, débat. Yo, n'angam, n'a potent à d'une personne à l'autre. Réalité à monter. Parce que Ngaïso n'a vandi, Ngaso n'a vandi na poto, et ça parce que, ndenge nazaki nakin, ndenge naza lelo, et ça ndenge naza lelo, n'aime tes premier. Très bien. Alors, j'aime sous Nazarozoa. Moi, salaire il y a 500, ou bien, n'importe ce qu'on a reçu, il y a moins l'écolo. Attends, il y a moins de konanga. Si quoi, ne bozarana, bozarana, pétain, il y a Rolandé la peine, le bic et bino, beaucoup ma pena famille, beaucoup ma unité, beaucoup ma bozarana, bozarana, pétain, Rolandé lana. Par exemple, Netika et comme les Gijani, qui est moussous, bagui, si puis il y a Gijani, tant sous outil, si quoi, Zarana Mukandate, que Gijani, voilà, ma ramutu, bando, comme les bozarana, pétain, Rolandé lana, boye, qui ngani boni. Boni kuna boni position vous aurez pété Hollande oui même si Hollande batunion surtout te ba o baza plus proche ba nanela neti ngai na landaka mingi so problème ya pa nanga po benga mais pourquoi ça so pese pa nanga pe na benga ndeni même pas Jani donc ezalaka ndengwa ce sont ezamwa trio moko to kanga magi mwa biso bisatu mwa mingi vous comprendre to bakisa Jean Moulay donc to kanga maki le quattro na vous comprenez tous aki biso ensemble au moins la pièce mine tout ça ensemble il faut 4 wana bazala réunion et ça na ambassadeur a bien ça la brune vous allez non zaki OK mais si quoi tu bolande na mais awa tout mona Zena la guerrière awa azo senga basunga ye azo souffrir bazela takufa et tout ça mona vidéo na mona vidéo bana balakisa ngango awa kana ki Mama Denise artiste na yo pe Zena ye oyo 15 ans yango oyo na France na kotisi ba demande mais ana mukanda ngana o nazana mukanda ngaza mukanda tala mbula tomvula nde babenga keto beta nana mukanda mais na on souffrir na mboko bopesaka valeur te na mboka bopesa biso mpe valeur na mboka mama bacontrat nyonso bosinyalako biso baartiste tonyokama na mboka poto tokoma bafemme de chambre na mboka oyo ya poto Zena na bino ye toi 3 heures tonyokomaka na poto awa makasi siko ngai na miniti oyo ndako te naola libanda namonaki yango mais est-ce que position à Zena la guerrière ils ont nini parce que nous tous on était même moi qui vous parle na banda ko mituna mais na yoka sou Zenati ata na ba milliers na bino ba théâtre à 10 mois
mais tout le monde a la monnaie sous la matanga Gianni et tout le monde vidéo aux Zenazo Lela tout ça va sungaye bazilata kufa et tout ce que bozo la on a peut-être il a des problèmes azo la libanda azo polambula tout ça omoni bande kona biso mingi ya basi tant que bayaka poto so babali ba prochaka biso veme so mingi te po mona mibali yebika ka mwazuwa ba prochaka biso vema mingi te parce que comme akala msu na ba réunion neti nga na mona kae na réunion oyo ya to salaka ya asibo moko vous comprendre na mona kae wana mais tant nga na mona kae yaka na beau-frère na biso beau-frère mo pas ané gentil na mona kae to pesa na ipembote et ça m'a étonné que nayoka que petite sœur azosenga boye en tout cas nga jusque là na ndimi angote nga na ndimi réalité na yo kité po il y a toujours des montages moni ba montage na pote comme makasi mais open ezaya loba bon Koko c'est la montage pas kamouté eh bon ngai nazo ndima te po ndenge na mona gizena na ndenge na mona ka mobali na ye ça peut pas arriver jusqu'à ce point le biaza na ndaku te maman Denise Sungaye bazela kata kufa lokola Gianni tout ça bon et na kolo baboyeni au moins les mso ozomona ndaku eza lokwa tombo blanchi mais na kati makambo eza kuna yo yebite peut-être eza yango soko ya leli donc réellement il y a quelque part là où les bas blessent donc ça na réalité un problème alors ngasko na olobani ye aleli bo lukande ko bozela te akufa bo ya se manifester aleli président Mimi Sozo Kanga, il y a un président, Lucas situation à nos solutions. Vraiment. Tant on quand ça ote, albiso to bien, ça n'est bien, tout ça. Mais tant sous mon bazolo ba, azo souffrir ne lo moko boye. Donc faut Hollande lango. Vincent Balé qui n'a biso ba télémi penza ba ans ba la mona ba rota la maman. Ba 2 minutes ba zigura ba télémi. Obi ngana opesa ba leki na coup de chapeau. Parce que makambo belé bango tu ba memela rabiso vie bozota likambo te bino ba vie bozota likambo te on comprendre donc ba leki ba comment vraiment ba fungwama on comprendre hein faut on dit bango quand on est vivant on comprendre on dit bango comme ça Zolo 2 minutes Zigura la duchesse donc ba leki ba telema penza ba telema oyoka vie situation za boy même si tu as failli, viens, tu sais que tu vois balé qui va habiter au Kenya, yo lo bakutuni, yo vie pire mutu na yo, wana yaya na bango pe, tu sais que nekin, biso tout bano beta bakes, madame, tala côté na, bimisa na tala côté, tu commences la solution bani même ngai écoute na gina difficulté, na ba écoute te na oya, mais j'ai béni aussi ma femme, azwa qui moi quelque chose. Abikende kosunga okundande kona parce que amoni kina ko kusunga la te comme un problème donc nanda kukaka likabuka yango balola bona tala na TV na nini alobi nanga mais non amoni okomi mal à l'aise kende je salue Laetitia Ebengo fille à catalogue je salue encore Trésor le nouveau producteur je salue Mberto Siku Alain Chilumba batoyo misusu ba witaki Luxembourg ba yaki na potoli la Gianni. Vraiment. Lelo Gianni atiki biso espérance na ye était bande rebelle par rapport à Mambetali Mabala ko ebara neni na ko sora ba décision mais ndenge boye Kinshasa a bomuni bana ozu quand même te okutana bana Gianni. Oui, to kutana kina bana to kendaki penza parce que ngana yebaki pa ba Gianni po place bazaki balongwaki. Ngana yebaki parce que to kenda vraiment ndé to zaki na kinta to na chic shop lenge to ça vraiment ba visite azoya mombele ngape na oke na ngaliema na balongwa ki bakoma ki place ya msunga bino akemona mama Dorothée to mona lisusu malgré musika to kendaki to kuta ina bana to sala ki pe fort mona zo enveloppe na ye très bien oui et même talaki pe maman oui to solo ina mama na biso Gianni akei biso pe to zali biso ka pe ba Gianni très bien to za mama na biso donc vraiment, tu sois bien à maman. Mouto alinga kende, tu sois bien à maman, tu sois bien à bana, tu sois spectacle na chetemba na honneur na hommage ya ndeko na biso. Moi ya mukie wana e bimaki to pesa iban. Mais nanga muna yo
selon la réalité, et puis peut-être nous sur la télévision, au web ça va pas retenir que Gianni n'est tout zangi lelo, topé ça 100% tourne dans la brinité, mutram tazayi pe na derrière naïs. Tout le babon. Omoni Yesu tangu ba zako boa que la moisi yo asalaki adultère. Oui ba lobaka moisi ba mobali o basalaki na yango te. Oui ba lisolo wala. Luka na Bible mobali ba batanga yete. Bon, bango bazali ko vivre bango balé. Biso ezande ko na biso. Mais tant problème ezali, eza intimité na bango, nous on ne connaît pas place ezako bardé, mais ne quoi kufi to sepe la quitter. To yoka kango pasi mais place ezako soit. Nga vraiment Josco na kokolo bango mingi te parce que je ne savais pas trop là-dessus. Très bien. Ah, aux Anna Kinshasa, pour combien de temps? Aux Anna, projet, monsieur, sur le botamine, on a kinito, ils ont juste pour la déa Gianni, puis Kalamito Zozon. Non, Nazana. Ok. Nazana, nous, Nazana. Pour la monnaie, Badomi, Boyaki, Naba, Zongi. Oui, Natangu, Nasengaki, patron, Naba, Izoka, vacances, Nayo, et Tikalaki, Salelango, Nazana, nous. Navanana, nous, Natourne, Peba théâtre. Très bien. Nakutana baninga moi te que epesi peta to kutana vraiment il s'allie bien. OK mais au tikala pe tant au beti li solo lobi que avant OK nous ça rappelle groupe na yo moko groupe ngo ti lelo jusqu'au 4x4 ezali réellement na ngana za pe na chef ya groupe awa poye moko loba donc ngata na kina na tika e groupe et pas neve na JR neve na nga Jia moko ya Jia Manzete mais neve na nga na préparer ki eta na comme keneta na laxi visa nga bio lingo jouer te nga na zokeni OK yo tika na groupe ndenge ni ya za olinga omona na télévision te c'est que boza va parenté na sans souci oui mais abenga sans souci noko pona nga OK abenga sans souci noko pona nga nga tango sans souci avant na voyager tanga sengi nga kina jouer na pièce wanga bine na opeso du nouveau ngaka ngate mais Manzete au sepela ti ndenga zoki Manzete pe via comme kanga ye déjà kuna kaka malgré yem tatika la gina groupe voilà OK donc groupe ezali mais to zaki sur un espace te oyebi kaka ba réalité ngo so leader azate ndenge zalaka mais tant on a ya on a zo bongisa je suis au four et au moulin pour mon espace moko emonana pour groupe etambola donc au-delà okene poto au-delà de l'occupation, c'est comme on met passion dans le théâtre et le moyoté. Oui, mais si on a joué, nous autres, il y a bien été. Fais ça. Oui, mais comment mystère, comment moi dire ma mot, là, si on a joué, nous autres, il y a bien été. Oui, mais là, on a eu yo. Tant que on a eu un zagine, tout le monde a fait. Tant que on a eu le bâtiment comme théâtre, donc on a commis en forme. Donc, ezé loko sommet ça na yango. Oui, yango mo na bateau ba milaka masanga na cigarette, so ezata comme luka. Là, on a joué, donc, on a eu un sentiment, donc, on a vraiment un vrai boulot. On a eu commis le bangabi. Ah, si on a comme le président de la République, on a joué sous terre. Et comme un mystique. Vous comprenez? On a boulot, on a joué. Parce que le théâtre, c'est ma passion. Vraiment, c'est votre passion. Bandego, tout ça, la production, il y a théâtre, il y a théâtre, les lots, à niveau YouTube. Votre acteur Josco Aza disponible. Rejoindre pour mini la boumora na sugara pesa numéro Josco numéro nanga ezali bon ezaka ya Luxembourg 00 WhatsApp 00352 wana préfixe na biso 00352 691 384 384 voilà donc c'est facile au quand bato baza la posa na yo oza ouvert oza posa à vos ongles tourner moi film oui ça la bien parce que c'est la drogue non yango donc faut est-ce que ça la bien donc tous avez vraiment na sengo yamba na émission na biso vous avez le numéro pour compléter oui nazo pesa nde numéro ya chef ya groupe nanga Josco 4x4 Cliff chef Cliff 4x4 numéro na ezali plus 243 904 353 650 plus 243 904 353 650 chef clip ba oyo surtout balimba jouer théâtre ba oyo baza vraiment ba
les amis du théâtre, les amoureux du théâtre, au bazar pour sa théâtre, au bazar vraiment engagé, bazar sérieux, ba benga Cliff à kolaksa bango place à répétition, à ko bongsa makamnyo sona bango. Parce que les mois prochains, tout banda vraiment koleka déjà diffusion na saison banda les mois prochains. Très bien. Alors Bolanda Cliff na bandeli numéro plus 243 904 353 650. Moi na chef au groupe, chef na biso nyonso. Donc oyo akipaka makamu anakin yewana akobongisa pona bino boye ba place à répétition makamu nyonso ndenge banoleka. Très bien. Et bah ndeko batali biso ba retenir nini ya suka par rapport au passage na yo l'émission na biso lelo et puis ba mbote sokezali. Vraiment ngai na ba retenir que biso pe bactère tozala kaka na vie normale quoi batu nyonso ezalaka musala quoi menuisier maçon nini. Ba problème est quoi la rabiso et ça peut quoi la n'importe qui dans la vie. Alors bozo comme pe na moi réserve. Et puis pour la brune ba chele pe na moi c'est bon ngai conseil eza conseil ya conseil ya responsable bo pelisa moto makasité bana bazawana. Et yé pe la brune nga muna yé pour na peut-être famille à Jani maman Janes que démarche ni na bo sala. Oui les kinabiso il faut demander aussi pardon à maman parce que faut typer zalaki le quoi faut typer zalaki un pardon oui bien muso pe mutu muso azakangale muso kana madame pe na parler boy les mots boy ya tomboki na oyeba ke ya za faute mais bon excusez moi kaka poto chapé ezalo lendote et le côté komi ki tapete bo bongisa parce que bana biso to na posa bon ba kola bien bongisa na famille na biso awanaki ni pas maman Dorothée bongisa mama kitsa motema biso banana o kitsa motema vous savez quand même maman wa kacha na se non to yebsa ki mama tia na se mama pa yebi ke bana batikali très bien et ça kapasi et kita leloti mais na se to beaucoup la bano batikali voilà mais na ouais bamboto pesi na nani na pesi bambote nanga na Marina Madriz na pesi na Noela Tampo na Pamela Mbuluku Jojo Mandala Mbuluku na Mima Kaya na Bijou la Reine na bana nyonso tout oya groupe Josco 4x4 na pesi bambote nanga na pasteur Walesa na pesi bambote nanga na pasteur Charles Bameko na pesi bambote na ngai na mama na biso mami na pesi bambote na nga na pasteur na biso Tambuluko qui l'incoufamable l'inchangeable. Très bien. Et na pesi pe bambote pa ya papa na biso Amos na cité des merveilles place au biso tozala wana nyonso place au bapesa biso banseignement na cité des merveilles bana nyonso to ya cité des merveilles papa na bino yaya na bino bambote na bino yango shalom. Très bien. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Vous avez qui tellement ébélé pour notre émission la Bisso, les news de ça. Nous avons reçu l'acteur Josco Oyaki Kinshasa pour nous accompagner. Nous avons Janify ti na dernière demeure naie et nous avons eu le temps de partager avec lui par rapport à l'expérience. Oyo toza oyo comme tamtaro pesa expérience naie ya poto neto yo karaba makambo donc mama bala ka ne Josco lobby ma réalité ça me belé donc nous c'est pas que toujours bateau innocenté la brune mais tu retenir quand ma bala et ça moi ma réalité est belé. Merci beaucoup na Bijou la Reine, l'actrice Bijou la Reine, tu peux essayer beauté. Merci na docteur Pacho Mukengo, merci na Kulutu dans de l'homme en Pouya. Merci na Bruno Kanza, voilà, na Bisso TV. Voilà, tu peux essayer peu beauté et na bande de retour Botali Bisso. Mon année prochainement. Merci. Bye. Lelo pasi na biso esili po memele biso qualité n'exemple à suivre chez Odilo Mampuya qualité boutique exemple à suivre Potona Congo boutique exemple à suivre Potona Kisasa Tobo Imbindo jeune kinoa lela na yebola to lela bopeto boutique exemple à suivre Potona Congo boutique exemple à suivre Potona Kisasa Tobo Imbindo
la bopeto. Yo me l'entends bien déjà. Yo peut-être même bon ezali. Exemple sur ezali. Zamba pambola bino beteleka lisolo lo ba sacerdoce rataraté. Naïbia lobby en pour lobby pour zolanda en direct et rataraté donc jamais érotique la raté pour sa sacerdoce. Ce que yumo ozo comprendre que 2023 est rataki, 2022 est rataki, bané belé rataki. Mais 2024 érotique la raté. Qu'est-ce que tu vas faire? Au moni problème maladie nao. Tout aux une solution. Au moni basi ya butu ba bundi so na mibali ya butu, zulango solution. Au moni makamna mikanda ti lelo zo simbate, zulango solution. Au moni problème na santé, zulango solution année o iratete. Au moni problème à mariage, zulango solution. Au moni milimo ba noto mabe bundi sakayo zulango solution te, zulango solution. Donc 2024 e ko raté te zulango solution. Zwa numéro, tango benga na osakola 0033 7 66 27 40 0D. Dans une solution, betara li solo le ba per konda lobi et rateti pour l'année au 2023. Ce que bino wa pembe wa sur place à Paris, na zo yamba chaque jour na un voix Félix Eboué na Créteil. Non loin ya hôpital Harry Mondo, zo rendez-vous. Quand zo landa boy, zo rendez-vous le ba prophète senina ya. Zuilango solution. Yangwana relo na ebisio zuilango solution. Parce que ça ne va pas. On s'assemble devant battu. Mais solution zati. Zwa solution problème aux anangu. Santé wana ça ne va pas. Il y a maladie chronique. Et si là. Au changer basi kombe. Au changer mibali kombe. Solution zati. Mais na ebisio zuilango solution. Beteleka li solo. Sacerdoce sera raté. Yaka rapide. Zwa rendez-vous rapide. 0033 7 0033 7 66 27 40 0D. Quand nous zo benga, nous faire enregistrer au POI. Kola pambola. Merci. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza eu formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada. Na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka qui si on doit produire na CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, une poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux, pour ça, les lango, huile nango, na shampoing nango, pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso ou to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allés na méamycine, sirop comprimé, ou ils allaient kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient traiter ba problème nyonso. Tous allés na kiss na biso diazostimile, ou ils allaient traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allés na kiss na biso zingenalis, support na comprimé, où ils allaient traiter ba différentes formes ya hémorroïdes internes na externes
ezali korégulariser pe cycle ya bamama. Tozali na kisi na biso Sensifos oyo ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kisi na biso Meamycine crème oyo ezali kotraite différentes formes ya maladie oyo ya ploposo, bamycose oyo esalaka na makolo ya bana mibali, maladi ya mpesema palata epai ya bana na maladi mosusu ya loposo. Tozali na Diazolex oyo ezali kotraite différentes douleurs climatismales, badouleur ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Tozali pomade oyo tongoli nkombo ya papa na biso Tondele Diazolo. Tozali na Meamycine crème ndenge natamaki. Tozali na Allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali kotraite hypertension. Tozali na Borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa, ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na Menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite bamyome, bafibrome, kyste ovarien, et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète, et puis tozali na antipoison na biso oyo ezali koneutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, na actualité. La voix du peuple, maman na